Capage TV. Capage TV. Mbote la baron nyonso balanda maman Capage télévision bozo s'abonner massivement mageb no bolinga okotala ka indi ekendaki boye ba face au micro na biso boya raté boya ka soki polémique na bibino bien na bibino mais bo mesara kaka bo mesara parce que il y a un temps pour toute chose c'est un temps on nous aka nga na ba sujet na ngai ne ba Irène Murciando ki mutu na ba sala nga na ba sujet na ngai eza bon parce que ba invité pas comment moi fier que vous avez invité pas si presse beba presse comment nango ya kofinga presse comment nango ya kochola ya koina ya koboma makambo comme compliqué. Merci en tout cas na ba onyo so azolanda biso parce que biso to sala réforme to imunoko misu nzoto ezala kaka na ba norme chrétien. Nzambe apambola bino nyonso bolanda biso ozana Poto, ozana Kinshasa, ozana Brazzaville, ozana Lubumbashi, ozana Kenya, ozana Pointe-Noire, ozana Matete, Masina, Mapela, Masina sans fil, ozana Gombe, ozana aéroport, ozana Terre Jaune, ozana Selebambu. Nana terrain, ça c'est qui dit? Nana terrain nana Selebambu. Muto nyoso alinga sala ferme na ye, muto nyoso alinga sala place on chama bambisi ba benga no ba ngolo museka. Muto nyoso alinga sala liziba, voilà. Ba benga ngo boroti, liziba mbisi. Muto nyoso azo estimer on sala porcherie, muto nyoso aza besoin à sala ba téléphone ba taba. Nana terrain nanga na venika ya Selebambu wana ya bien 20/15 na o liquider yango obengi maman Capage na tindelo batu bokei kotala ngo boyebi biso to travailler na bala to sala mo ba terrain total à revenir à lobby bijou et obunga et okita pe mo valeur mais terrain et ba na chancel mbemba ngata ba zu grenade ba boaki na terrain et ezalaka terrain et longwa terrain te parce que terrain ezalaka terrain. Surtout sur un conseil muke sombela bana lopango ngai de nazamu na kolo bateke teka lopango somba periki wana penza na mona ngo cria ba sorcière ya ba sorcière. Merci en tout cas na ba onyo so bazola na maman Capage dans un esengo ya komona bino mingi pe bazaki na biso lobi kaka mais lelo bazati. Merci na boutique Morgane ya Ursula Kaili Capage abi ya olati maputa to ebi ke oza de na maputo za number 1 na maputo excellent mais ngale ki non te ka casquette moni na polo na bileki internet za monde non te so ngo ya réseaux sociaux teka wana zo investir ezo sa biso bien ala tinga casquette na short Ursula ba on so na besoin ngo Ursula za wana pona bino to encourager pe baleki to encourager ba tout to nyo so luka mbongo na ndenge ya malamu appuyer encourager na betaka CT muto nyonso so sa business na ye muto nyonso so luka infra na ye muto nyonso so luka mbongo na ye soki a contacter ngai ezala na bo na ko aider ye po musala na ye efungama ekende liboso musala bongaka na honnêteté sans honnêteté en tout cas eloko ezate la vraie valeur ezali komi yeba pe ko sala makambo na ndenge elongo bani. Merci en tout cas ba onyo so baninga biso. Merci na ba onyo so bazana biso elongo. Nzambe a continuer ko pambola bino. Nzambe a continuer ko pesa bino makasi. Natala ki vidéo moko récemment. Ozolo bana na kati ya vidéo wana bazo lakisa. Ndenge nini batu ya molili ba operaka. Ndenge nini batu batikaka mapapa na bango libanda bilamba. Ponga pe nazanga na habitude wana tatanda bilamba ka oki na wote ya mai na tiki. Mais boy ba ke monde ya ténèbres et travailler rendre ti monde fi boy ya biso ya moi quand nde biso to travailler na moi aussi so kangi bisaka quand ndenge pe batan solo ka ba travailler na butu to bino bolali bango balamuki bango pe monde na bango bazo travailler natali vidéo ezoloba nini vidéo natalaki ezoloba ndenge nini monde ya ténèbres opéra na butu ba okiko ya otikili papa na yo même voir même ba tapis auto chaka liboso ba porte ba komaka ba welcome ba komaka ba bienvenue mama ebisinga même ba tapis wana ba tapis o bazako essuie pied neto benga ngo
opangusi makolo okoti na kati ya ndako ya moto butu il faut kolongolaka yango papa mama ozala Kinshasa na Angola partout fungola lito yokanga elamba na singa o natika mikade nanga na singa natika bolongolaka bato ebele pe na ba cour commune ba maison ezalaka porte bona obosani lutu obosanaki nzungu na nini o na robinet obosanaki même ba cantine ya kosokola bato misusu bazalaka na mosusu na basite nde ezalaka wana toza na système na biso ya kikoso cantine elalaka wana boyeba système yango libanga moko banikela makolo elalaka na douche wana na toilette wana vigilance mokili ebebi video na wana kaka na vandeli yango natala penza corbeau auti soki wapi na monde ya ténèbre batindi ayaka kozwa lipapa wana na liboso ya porte corbeau wana na ndenge molili azwi lipapa wana abimi ake nango na monde ya ténèbre wana omonaka lipapa mais spirituellement bazwi ekei na nzungu na bango ya kindoki bazwi bakotisi lipapa ya mutu wana azalaki kolala babimisi lipapa wana bazongisi yango na ntongo kolo lipapa mpe aye alati lipapa na kolata lipapa ba molimo wana ya butu ekoti ye na nzoto baréclamation wana bondoki wana esprit de mort wana elati yo mingi balamuka bien mais après ekoma problème sur problème bamaladi wana nyonso toyokaka wana bakiste bamaladi lokola diabète ayebi place sucre euti te bamaladi chronique il faut kobenganaka yango c'est spirituel eza bamaladi moko ya monde ya ténèbre lelo ndenge pena wana omonela kele bana pasteur John bakufi kokufa échangea to ezaka lokola atanga kala ndenge pena ezalaka koko na bango na kala ezalaka mingi bakoko baparents ezalaka vraiment te neti lo ya lelo ya ba jeune fille tala neti lisolo aleki na biso wifi ezaka oyo moto asalaki boye oyo moto asalaki boye lisolo ya ndeko na biso vali nzambe asunga famille na bango justice ya nzambe esala eza kaka lelo ezalaki boye lobi ezalaki boye lisolo ya mwana na biso ya lemba garçon na biso oyo ti lelo na ete bapa famille wana ekoma mpona mo sango wana poto sango aza motu lelo akokotela bino 10 000 émissions lobi ozala su na shwa te lobi akolima me nzambe ya likolo totala ndenge bato bazokufa namoni papa moko azolela balle perdi likambo baballe perdi oyo likambo ya nayebi te bamilitaire na biso bakontelaka bango baballe te bakontelaka bango masasi te na Congo petit peuple ezosouffrir il faut kaka nini oyo lisasi balle perdi ekende na ndaka mokonzi moko sombolo pakala eboma mutu nde ordre ekota na basoda balle perdi eke koboma mwana moko ya 3 ans soki 4 ans papa na ye na kan kokolo azolela nani abetaki lisasi nakoma kobanga kovanda pembeni ya camp militaire po ekomaka balle perdi nayebi te babetaka yango wapi ebetelaka kote nini baservice na biso ya likolo bakonzi na biso ya likolo ya basoda botalaka wana soda koma na munduki na wenze soda na toilette na munduki na moto 3 soda na mindu mais ndenge nini to ya criminologie soki nini wana balobaka na français ero ezoya te ekomata criminalité komata kaka tokoloba lelo tokoloba lobi okuna mais il y aura un jour où nzambe aosala makambo na ndenge na yango wana nazobeta sete tozala na ekenge mokili ekomi mabe mokili ekomi na suka nga kuna naza boye te naobima te naokezwa perika ndeko nanga mosongolo pakala yaya oyebi motu na ye evanda nini oyebi nini oyo ezalaka kati ya baperike oyo meme elamba kaka boye oyebi nini oyo evandaka na bilamba
Même quand elle a lati déjà boy, na lati boy, comme déjà yanga. Nako ka na boutique na lati ka boy na meki. Ton on zongisa mo ini mo susu pa koko ya. Pesa moni et la maman tati mo ne ka la maman wana na mona ki po ezala. Tati mo me ka la maman na sepe no makas pesa ngona. Pona nini amona ki yango bokota boutique moko olongoli o meki, quand olongoli o meki wana. Et si mi da poso nzoto. Et comme déjà presque à you. Tout sambila. Tout zalala le sam. Tout sambila. Tout zalala le sam. Réseaux sociaux et téléphone. Et détruire ma vie. Et babysi ma famille. Bozo utiliser ngo ya mabe. Si président na biso ya presse, biso bataba ya ba biki. Aïe, le baba kanga TikTok. Malgré que ma remboursa les ébélés pour l'instant. Ba dîner qui TikTok pour na mutu bongo songolo pakala bat bongo o bazara kuto ate. Pour na likamo faut pas pigner onde bat bazara nde kuna na diaspora. Pour bat banga même koloba. Mais kuna nde. Punition na faut la kuna. Vraiment, c'est triste. Nga na za muta presse. Mais avant na loba. Avant na yana loba na komaka. Nyonso na ngom na mutu. Je écris ça. Na komaki. Pona yebike na za mutu. Koloba mingi okobetsa mape mabaku. Mingi ba betsi mabaku na ba TikTok, na ba YouTube. Pona koloba. Oloba nini? O réfléchissa nini? Ponga ta likam na mon privé. Avant na betela ngo mutu mususu. Faudrait ba mutu ana na obetela. Est-ce que ko kanga likambo nga na za na? Est-ce que otonga nga ite? Est-ce que mutu nga na obetela likambo? Est-ce que ko maîtriser yango? Ko betali solo na n'importe qui. Ba occuper kozali solo na yo. Ba travailler yango. Quand ndenge yo betaki wana ba zu yango ba travailler nango ba ke nango place mo boy ba komisi yango munene. Yekola munoko. Bilamba. Nyonso ekoki kokwisa yo. Nyonso ekoki kokitisa yo. Nyonso ekoki koboma yo. Yaya kima. Nous on fait que bénir l'Éternel. Nga na komaso na lamu na kitika na mbetu. Na chebu na bae kaka. Na tani na koma meka nzoto na nga. Na omeka so na ki mo vertige na omeka. Oui, l'Éternel est bon. Faut kumisa nzambe. Le maître de temps de circonstances. Mais bino yozo talanga. O sala nini? Katoto capaz de pas mi côté ya. Nam so Saint-Esprit qui tenga ero pona yo talanga ubungisa. Pona yo talanga mta se répandre ça ka na église te. Partout. Dibako kokiko zoyo même si na maloba malamu na obimisa ngai na lola biso sala koke na pasteur John va bi yende to okuta kuna aux analystes ngapa na bisa pasteur na bi pasteur okuta nga da na kati na lola oui ngala osamba kitoko parce que la liste à souvenirs on a ba otuno finga raté o chola raté o ima raté na za sainteté mais na yebi ko travailler ko marcher na ba normes. Ba réalité comme ebele ba makambo comme ebele ba makambo comme ebele Tomi batela bandeko na ngai tozonga poto clôturer sujet na biso tozona no pub ya papa na biso Thierry Bouda construction tozape na Action Plus. Malgré plus besoin tâtonner moi qui peut réclamer Action Plus to zo pe na kati ya vidéo na biso ezali ko senga batu bacha maboko pona évolution ya bana oyo bazangi ba bic ba stylo azangi ndenge nya kozonga classe Action Plus na numéro nango wana soki bo bengi nyonso ko pesa mena bino ozana place ya ko aider te Action Plus ko aider yo
pona makambo oyo oza nango ekomi na bana bitiki tozala deux publicités na biso wana bao pe baza na besoin ba sport na bango visibilité ya babiloko na bango nyonso maman Kapache azali tozwi na deux sport na biso et puis tozonga mpona to clôturer merci bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botunanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage, pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati. Bozoluka biso wapi, boluka biso musika te. Bozali na numéro 35 avenue Victoire, commune ya Kalamu, quartier Matongede, référence au Bibi Play. Ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088. Benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088. Kola lisamisu te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo ke bokoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo. Nzambe apambola bino et merci pour botali ba sponsor na biso ba partenaire na biso ezokende bien en tout cas ezokende bien bato nyos ba yebi PDG na nga ya Bio Herbe Kaka on appelle comme le roi pasteur John ba partenaire na biso ya Bio Herbe Cacao tozozo bango te so bomoni bango boyisa bango maman Kapache azana besoin na bino Bio Herbe Cacao ya carton na nga ya Bio Herbe Cacao produit oyo pesa nga. Vous savez dans la vie il faut savoir garder des bonnes relations. Ngai lelo na komi na matata ya kosalela pesa nga ya kosalela batu ba publicité nazo préféré même que chaîne nanga ezala sans pub pour na batu misusu oyo bazo respecter ba normes na biso te nazala ba produit oyo pa nanga ngamo pe na teka yango en tant que partenaire ya Bio Herbe Cacao ngamo na teka yango maintenant tozo sala ba publicité boye tozo se casser en 1000 morceaux pour na sala ba publicité on a ba élément mususu etekama ekende mais ceux qui quand même besoin ba droit oyo besoin devoir na chaîne Songolo Pakala na ba partenaire na bino en tout cas respect mutuel ezalaka ba onyo so ba ebi ba chef na nga ya produit oyo bobi sabango ke maman Kapache azana besoin na bino merci et merci na ba onyo so azana biso en tout cas ba tumingi ba maman Kapache toningo ça la biso boye c'est décevant comme on lembisa biso ko sa publicité on peut si confiance mais batu baso ko répondre na ba contrat na bangoti merci dans les koloba boy natana ki extrait ya mutu moko na sur TikTok aza voyant azoloba par rapport ya ndeko na biso producteur ya concert ya Fali à Londres dans aussi salanga wana tobenga ki yo il fallait ba consulter yo ozaki na consultation ya kosala il fallait oya kite to yebisa que déjà to moni kufa liwa il fallait makamo ba exorcisme ce qui nini wana ponga na mpaga do tenga na chrétien bablo sou je crois pour ça voilà ponga nzamba kufela nga pena na ngomba Golgotha ponga na bika makila ya Yesu nde vraiment justification na ngai na so isa mutu nyonso azotala nga liwa eza ya Nzambe bana Nzambe pe bazaka na ba manière na bango o Nzambe alobelaka bango na bandoto na ba prophétie na ba parole de reconnaissance musu pe ezaka bongo na ba façon ebele o Nzambe aoki olobela biso surtout soki oza mwana Nzambe ata Nzambe a prévenir yo te o Nzambe abanana ko prévenir yo moko kolo likambo ezoyela yo et puis akoso oyoki te a prévenir bata banda baya oyebisa yo et pas Nzambe eloko moko te za brisque to so indengeni yango balobaka Dieu parle dans une manière dans une autre bisonde to yebaka te to comprendre te non il faut pas koya ko betaka sete ko nyokola susu famille eza na passe yango ba jeune na biso jeunesse ya lelo bobanga ka Nzambe to banga na biso ka Nzambe okoki ba prévenir yo soki ata ba prévenir yo eza na ndenge boye zonga na makolo ya Yesu
tika pe masumu bondela bima na mbriema bima na légèreté bima na bisengo ya mokili oyo ezala ngona litomba te ezala ngona litomba te dernièrement awa quelque part à kaka de tozalaka ana ba Kinshasa na biso na kena flat moro fait na ba renseignement mo quelconque na ke kutaka ba olela na se nini o muta kufili ko na flat muta we kuna o te azalika jika ayaki abana ovanda awa ya dejo boy nde ezala kaka. Je me suis dit ngayo yo kuna na nga jika te ngayo kuna na nga na mukanda te na na carte électeur mais na tikali en vie yango wana vanité de vanité. Est-ce que papa on a kanaka qui a kufana Kinshasa? Est-ce que yango toujours faut otambola kaka na kobanga nzambe ako épargne makambo ebele to tambola na kobanga nzambe to tambola na kobanga nzambe baliwa ya ba jeune ekomi trop ebele nga lelo yango na milo ba ya mikolo na mona ngo bénédiction lelo po mutako mata na 30 ans 35 40 50 nga na koba so la tali mama biso na ndeto kolibo na koba osambi la prière na nga koba kaka nzambe pesa ngai bane pona boko la bana lokola mama na nga nzambe est-ce que na okoma na âge bana bakoli ba peso pe bakoko na ba impolitesse ya ba réseaux sociaux ya génération ya lelo na ba kofinga kochola kotonga ya lelo. Est-ce que batu oyo tozomona basala mikolo ebele parce que nga mama ebisanga mutu o apesaka bato ebele pasi même na Bible nzamba longola ye toyeba mutu akolinga bino lokwa mama Kapache ndi aoya na ba conseil mutu akolinga bino lokwa mama Kapache ndi akozwa minute na ye oyo pona kopesa conseil totambola avec la crainte de Dieu. Kobanga nzambe eza ebandeli ya nyonso. Ngana alokwa bino tibokina église chaque jour. Mwana matama aza Sara chaque jour. Bakija chaque jour. Mais ko boata ka ba ser mélange ba blokanaka. Ba ser a bloqué o ser a bloqué o. Mais ngana na nga certé. Mais na bika 10 commandements ko respecter yango ko sala bolam kanda balala na ngoti kanda balala na ngoti kande boma na sapo ngia sa ki tension fait ki tina 6 kanda mutu so ba mama Kapache azana ba sujet belé oui Saint-Esprit nezo tina na ebiso tika kanda oyo komelanga obana na boye ndenyo komisuma oui. Quand le Saint-Esprit parle, bonina zara na chair, pour boye bakala mosai na nzambe. Non. Kanda e bomaka. Kisongi songi e bomaka. Mabe e bomaka. Lolendo e bomaka. Kotuta tolo e bomaka. Makambo ebele e bomaka. Kozanga komikitisa e bomaka. Kande na mukolo boye expérience. Nzambe apambola yo landi biso bao bakufeli Nzambe a consolé mitema ya ba famille o baku et surtout bana bazo kufa bandeko na biso di banda ya mboka kintolela Nathalie Viemo ya lemba ponga pe na mona lemba Nathalie Viemo ya lemba zo lela soki nanyo akufi bana lemba boza na solidarité te ata mutu moko ta ye bolia kana yaya ezala bongo natanga liwa moi des frères ko faire ba ko sala ko kufa oyeba banani bazaka pour you to kolia to komina mina tanga pasi eza batu biso na bopito ba camera na bango bandona ba kata makolo tikala no kana nzambe yango Sara mbwakelo abwakelenga nzambe na leki nyonso ya Sara tikala no kana nzambe ponga pe na muta mokili
osenga nga mokomso mpe na nango te okoyina pamba me nzambe aza likolo mokeli na se aozanga kopesa yo te mpo nga ata kapashe napesi yo te me akosisitelaka yo mutu tozalaka na ndenge natikalaka na nzambe yo ozotala nga tikalaka na nzambe liwa ya mutu mosusu na matanga epesa biso leso na mikolo naka surtout bakongolais baza na matanga kaka moko mutu akufi après 2 jours babosani nzambe asunga bamama lelo bamama ya mboka baleki bamama ya diaspora ya poto mama auti mboka mama auti matadi mama auti kikwiti mama auti kingwangala mboka biso mama auti katanga nayoka te na tiktok katanga baofu ba tiktok ezaka katanga baofu nayoka te me baka bandeko na biso oyebi nayoka te ba tiktok na Lubumbashi ba tiktok eza bazofingana biso tolokotaka biso te eza biso te tokolokota kaka tobungisi bavaleur tobungisi bavaleur tolobi bamama nyonso te ya poto mpo eza na bato mosusu mpe na poto bayebi na mwa badelire oyo nyonso eleka te batala yango te mutu so olakise kapashe na koto c'est qui soki bana babindela bayebi na biso bayebi te me biso toyebani ata moke mundela akoma kotraduire mundela aza na traducteur mundela akota na internet ayeba osalaka nini bandeko na nga so na bino wana oloba mate eza tellement ebele na bandaki na introduction kotikaka bilamba na singa te baloki baopérera même na basentinelle na biso même na bato bakota na kati bandako na biso toyebaka te mpo yo oza mokengeli to ozala ntongo ti pokwa même basentinelle na biso bakengelaka biso tolela baappartement wana bakopérera na bato libanda la preuve aneke ngai bayibanga batika na guérite bon ayibi biloko abimisi biloko atiki na guérite nga kidiba heureusement mama Brigitte ba heureuse na nga napesi yo merci azwa yango na guérite azongisa siko mituna oyo kutu bamoni ebongo boni asali na yo awumeli na yo 8 ans 9 ans azwa combien de biloko oyo biso na mosusu na on travaille bon atiki bon na bana nayebi te azwa nini tomibatela tomilengela tobanga nzambe tobanga mpe baparent ka baparent na biso te na baparent ya baninga mpo umela sa mokili nzambe apambo biso tokutani prochainement na élément ya sika bye